Shalom, shalom peuple de Dieu, bonjour, bonsoir. Et qu'on dépendre vraiment dans herbe landangai, nazala vraiment bénédiction na katsabanda kunabino. Wanezanga sœur Marie Grace, sœur Marie Grace na ye na mission na biso to solo la Bible. Ndenge na bandaki koloba to solo la Bible to pesa ba exemple ka ebele. Émission to solo la Bible eza tozo solo la tozo teya. Côté eza kaka te fu côté le manacher oteya nde totelemi boye tozoteya même temps tozopesa pe baconseil mpe loni tokoki kosala parce que ntango tozali diable azokosa vraiment bana nzambe mingi azobimisa bango na nzela yango tozala lokwa banoe tovanda kimia te tozala lokwa noe 100 ans ya koganga ya préparer bato pe ya koganga bato bakota ma trop parce que na temps noé akotaka ye na libota na ye mais l'essentiel libota na ye pe ekotaki donc toye susu lokwa noé donc koganga tozala vraiment bénédiction na bandako na bino pe maloba oyo evanda bino na kati ya evanda bino vraiment emema pe bachangement na bavie na bino bobosana te kosabone na YouTube na biso vraiment esala biso bien bo s'abonner na Marie Grace Taylor TV YouTube na biso Marie Grace Taylor TV ezaki liboso na kombo ya Time of Grace to chanza ngo to tieka katolo to tieka grâce wana TV mais to longoli to tiesko pour to remplacer Time na Marie Grace mais to na page na biso à Facebook ndeza Time of Grace Instagram nanga eza Marie Grace Taylor. Donc c'est ça. Si je n'ai pas sauté dans le lot, tout le la Bible eza est-ce que élévation et tiraka? Bah vrais amis, est-ce que élévation et ressuscitaka? Bah ennemi. Donc tout va noter le numéro na biso on a beau pesa biso ba sujet to partager que ça là bien pour tozoye kola. Bon, élévation et tiraka ba vrais amis, élévation et ressuscitaka ba ennemi. Oui, et tiraka ba vrais amis aussi. Oui, et ressuscitara pe ba ennemi. Nous sortons ndenge nini. Wow, même dans la Bible tout le monde est allé. Même dans la Bible tout le monde est allé. Élévation mutaya kana bénédiction utake pa nzambe. Nga na za vraiment basé ming na kata Bible parce que naza servante. Na on peut ça par exemple où eza mokili pour apôtre Paul pazo bana biso que non. Est-ce que nature ezo ko enseigner biso te ba nature makam to mona na mokili ezo ko enseigner biso pe ebele. Élévation et tiraka ba vrais amis ndenge nini. Des fois tozalaka tango za boza na oka yubika za na oka bongo ya na bongo ka mais za na ba mususu bozala na bongo bozala bongo pe bien bozala bongo pe bien parce que ba mususu la bozala bongo bien bazalaka baza vrai na yo d'abord soutenir yo na makambo salaka ba soutenir ka yo vraiment ensemble pour ça uta la motema parce que avant tirer ba binemi ya musika et tirano ba binemi ya et resistara no ba avant et ressusciter ba ennemi ya misika et resistara no ba ennemi o baza pembe na yo na ndenge ni tant bozati ndeko yo sala msala na yo kitoko peut-être business peut-être nyoso to ko sala et mona et paraître lokola et simbate malembe bika non malembe mais yo zo bosser oui na kulus yo travail à dur au bossa radio mais et mon lokwa ke non et maman ke non bien te parce que eza ba to susu ba zala wana pour no courageux pour no ndima yo pour no push yo ke ndeli bosso pour ça OK bosso eza na ba to susu pe ba zala na ba soutenir na ba monter parce que yo eloko faut ça faut ka concentrer côté ni ya comme ba vrais amis ya ko ba vrais amis ko mema ba ko ressusciter ko mema ba vrais amis pardon ko mema ba vrais amis là au mati bato bazala kina yo bato bandima ki yo bato yo ke no o ba soutenir ki yo bangonde bazala ba vrai na yo bandima ke ola roza muki bandima ke ola roza kutu pamba omona ke no ye na vision moko ya munene lekeli yo muto lekeli na bango moko mais babino ka to sala to tchoka maboko
batio maboko bo continuer que petit vision na esimbi eza na ba vision mususu ke non eza siko na ba vision mususu eza na bato mususu ke non ka wana basalaki eloko te siko lere yo okóma na niveau moko boye olingo olinga te oza na bato nyonso tu te bavi na biso ya lokola bus mutu na mutu aza na are na ye ya kitaka eningi koloba ni parlant ekoza ata mosusu bozalaki na baami ami mosusu bokabwana na ye après 5 ans après 10 ans après 20 ans eza binemi te nzambe ka separe bino eya na bamisusu nzambe osepare bango eza na bamisusu nzambe osepare bango donc eza bongo ata oyo olingi bozala na ye me nzambe aloba te boza baami te botikali kaka oyo boyebani bokutani na mbote bobenganaka pe te soki bokutani mbote soki ndeko aye na problème oye oinsiste mais boza baemi susu te boza mpe binemi te pofuta tokonfondaka te binemi na keno tozalaka susu te tomonanaka te boza binemi te sikolo yo okomi likolo eza mpe na bato mosusu oyo baza likolo niveau na yo oyebi niveau na yo botala simplicité oyo yo oza nango mpo bato baza likolo bazalaka vraiment na isolation makasi parce que bazala vraiment bakamaradi te mais là yo mpo mati okomi likolo siko yo mode yo ozalaka vrai okuta mpe na bana ba vrai econnecte bino na niveau dans niveau bozali ezala déjà yo komi na niveau wana bozala lokwa bokoma déjà baami bokoma baami bokoma bakamarade tout parce que boza niveau moko siko bato bozalaki na bango ta mosusu baniveau na mosusu niveau kaka sesese yo travaillaki okemati dire eloko siko esala nini ya kosalaki non bango nde bakomaka siko babaluki bakomi binemi ave resisté babinemi ya mosika binemi nano bango nde bakomi binemi bandimaki vision na te basoutenaki yo te me bango nde bakomi binemi ya alakisaka nini banda akóma kuna asala boye azongisa boye akenda boye aloba boye amata akita bakomi pire binemi na yo binemi na yo mais yo kolanda bango tata bazoloba bafinga batyola na opesa exemple ya nani ya Abraham na Lot. Abraham azaki oncle pas Lot. Azaki oncle na ye. Benge bakamwana te. Mais elaki na makambo susu fallait kaka elaki na niveau moko o nzambe banda ko préparer Abraham. Fallait tika ye seul, fallait tika ye moko. Biso totangi bible tolobaki non eza basali na bango mibale mutu bawelelaki mais siko ngana yo na ndeko na osko batravaille na biso baswanaki mais bino kutu boya bogangela bango pourquoi boye bogangela bango te bobika te to se séparer Abraham ayebea déjà ke non nzambe alingaki base séparer base séparaki na kimia base séparaki na problème te prévane l'air Sodome na Gomorre nzambe alingaka bomango donc eyelo kwa prière Abraham te bikisaki Lot donc eza bato mosusu prière non comme dans bikisa bango boza sous connecté te boza sous assemblé te mais prière na yo ebikisa bango prière na yo esauve bango Lot ayebaki te keno prière Abraham ebikisaki ye Lot ayebaki te keno Abraham asauve na nzambe ye mutu afulataki nzambe mpo abimisa ye kuna oza pe obligé batomba ye bate prière no sala pona bango oza pe obligé te batomba ye bakende ni ozalaka nde no sala ne te yo na nzambe yo tika bango kana position wana tika bango kana position na o bango bayebi yo ka prière na yo pa nzambe e sauver bango yo sala makambo na yo élévation ememaka binemi élévation omona mutu mosusu azoya ta mosusu azosepela na élévation na aosepela na ye nango te aosepela nango na lokuta na ndenge asolo te yango omona nzambe fo ozala litoi na yo ezala na likuta koyoka Saint-Esprit amema baninga malamu oyo bakozala na vraiment ba vrai oyo basoutenir soki oza na ministère soki eza business soki eza na monde ne oyo basoutenir bokende liboso kosala makambo te mpona basentiment mpona baémotion baémotion emema biso na akufa yesu andima okufa mpo ayebaki dans 3 jours aosekwa yo so okufi otiki nyonso na yo na nsima mokili ya nzambe ya kitoko
na lola to bandoka okende worship God tokeka worship the Lord parce que kuna ezaka ye na ye yango atika biso tato régner na kati ya sa moi oyo. Alors yo profiter na ko régner na kati ya sa moi oyo, profiter na osepela na kati ya sa moi oyo pour l'autre. Comme ça, on a remarqué déjà pour Bible, Abraham déjà ça a un bloc belé. Moi je crois Abraham a un bloc belé que les caliotes. Déjà comme ce qui jalousie moi bandai ko Isaac non déjà moi c'est miki. Comme tu peux me t'attendre qui moi moi nani moi travailleur naït. Yo banda oui ala ti banda nga na alile na yeto sala boy. Yango peut sous travailler na zo ki courage yo banda nie pas tombo qui aller. Oui kande maman zala kali. Abraham le quoi il écoute à Saint-Esprit oh yazaki nango to ayeba kité ayoki maman nzamba bité to se séparer ba se séparer et ana lipamboli na yo mutu nyonso tout a profiter nango mutu nyonso to a profiter na lipamboli na o siko biso bata mokili tolinga vraiment mi cause na problème na nzambe mais to na problème te na bata mokili tolinga to sepelisa bata mokili tolinga te to sepelisa nzambe. Scolaire maman ekende mutana sali o boisson si bokomi nzambe nzambe bible lo bible zonga kana bible tanga ka bien bible na mana o comprendre nini o nzamba lobi ona o nzamba lobi te. Élévation et ressusciter ba binemi ba se kwa ba binemi ba kufa ba se kwa ka bamso ko mama kita pour combattre yo bamsu leur okoma ba pouvoir combattre yo mais tango zana nzambe babundisa nzambe te pour muto zana nzambe sozo bundisa za lokozo tsa nzambe lisapinaliso siko soko tsa nzambe lisapinali asa va muto ko tsa nzambe lisapinaliso ni bible lobi est pour muto zo bundisa yo abundisa nzambe abundisa yo za lokozo tsa nzambe lisapinaliso siko yo muto nzamba simba est que muto diable utako ko tsa lisapinaliso te e bongo yo muto ko tsa nzambe lisapinaliso ba ange ko bazala pembe na ye ba ko tsa lisapinaliso te e bongo yo muto oko qui vraiment ko tsa nzambe lisapinaliso non. Tango ba bundisa o wana ba oloba ba osala ni yusko fosani yo kutu kozala ta kuna te kutala bango te yo zalaka concentré mabolongo na ona se prière na yo salaka malamu yo notoso na mwana nga moko azo loba kaka azo déclarer ka na encourager ye ayebisinga lobi batu alobi boye batu balobaka boye bochanza na yebiseka mama pour vivre na mokili esalama na liloba. Alors liloba o esala kaka musala o elmonana ezaka maloba nzambe nzamba loba moi akati moi na butu esalami nzamba lobi mai boye mai mokili esalami nzamba lobi boye nzamba asali mutu abioke siko to sala mutu asali mutu nzamba lobi siko te mutu aza malamu te nasalele mwasi alalisi epongi asaleli nzamba lobi boye ndo nyonso nzamba lobaki esalamaki siko yo ozonyoka mala o bato bazoloba maloba bato alokwa mopepe monana te maloba o salama ezaka ya nzambe o eza na impact na vie ezaka nzambe alobi o bato baloba tika bango baloba bamata bakita bakende babeta na bango bajido basala na bango baloba na bango yo batela kimia tailaka nzambe na siko bien nzambe za nini place ka balobaki aka okangisa bango ka monoko place ka balobaki basekaki atombolaka na place bacholaki ye kaka yaka kaosalaka place wana po bato bayebake no ye aza nzambe amekaki kosunga mwana ngana bikotaki mpe bango te baloba na bango ya nde moto mosusu yo moto bakoma oloba koma mona niveau mwa mokebe ye kutakanisaka nini ye kutu boye elora bien osala kanga matoi connecté zala concentré na nzambe nao zala connecté na nzambe nao yo kaka nzambe nao aoloba no nini alingo zala ndenge nini alingo kendenge nini parce que l'élévation na yo ozala ba promesse en nzambe yeba que l'élévation na yo eko ressusciter babinemi o bakufa ba osekwa ba bazisusu baza pembe nao
et qu'ils ont la guerre. Mais et comme mais là, on peut vrai. Ba vrais amis, ba amis à bien, ba camarades, ba ninga penza malam. Alors, yo vandaka kimia, yo vandaka talela ka nzambe. Et elle me dit olingi makasi me nzambe yo séparé bino. Ko sala te ke yo oleki nzambe na bolingo te, vanda yo ka nzambe. Zala prêt na séparation nyonso o nzambe olinga memelo na vie na o. Zala prêt na niveau nyonso o nzambe olinga ke na o. Eza pona bien nzambe te, po ya kufaka te. Nyaza nzambe. Eza pona bien na yo moko. Alors, accepter séparation nyonso o nzambe olinga mema na vie na o. Tant ozalaki na niveau wana bayaki te. Tant ozalaki na position wana ba négliger que là comme la position ba komo ya. Élévation oui, ba oya misusu pour élévation ça la nini etiraka batu baya. Mais siko au fond na kati bato la musu ba oya ba vrai pe ba ozala, ba faux pe ba kozala. Alors ce qu'il faut oye ba ko balancer ba ko tala, ba nani baza ba vrai, ba nani baza ba faux. Banani ba yelo kwa ba binemi, banani ba yelo kwa ba ami. Soza na nzambe nzamba olobana yo. Mama, toza na temps oyo sentimate. Toza na temps oyo, toza na temps sentimate, toza na temps sentimate parce que diable a osé vraiment corroder penza lokola lion azo dévorer, dévorer. Alors toza na temps sentimate. Toza na temps ya koluka vraiment kozala concentré na musala yo salaka kozala concentré otala gauche droite te zala concentré yeba nani élévation na ezoya na yebi na mutumo élévation na ezoya alors zala connecté na nzambe pour élévation na yo élévation na eza kasi mingi élévation no ezana nguya mingi élévation no elobisa batu élévation no ekamwisa batu élévation no ekozala wow siko na simana bayebi sacrifice oyo salaki te po élévation nyonso succès nyonso ezalaka na sacrifice. Eza na eloko moko te esalamaka na bopete bongo te. So hotel ta biso bana mo babotama na bavie ya bien baparent na bango ta biso bazalaki na basix eloko ya biso oyo tosala bamisala nyonso tokoma balivre topesa batémoignage siko bana babotana oyo tokobota na nsima ona kobota na nsima na bakoko wana le baoya déjà sacrifice moko motu mo asalaka ta mosu bango bayebi te bango bakomo enjoy yango baomba osepela nango donc eloko nyonso na sa moi oyo eza na sacrifice alors yo ozosala no sacrifice na yo bato bayebi te nalandi apasteur Toms azopesa témoignage si papa moloto alobi donc alamuka 23h abandi prière minute titongo jour na ndo bana papa na anda oloba natali video ne azoloba ke non nazoba ke réveil ya na Congo bato babia mais au réveil na Congo habité ekota na kati ya état l'état ekota na kati ya nia présidentielle tout l'autre zomona pe makambo zo salama na moni bandeko moko boye kaka ba ministre basangani bazo prier donc président oh tata ni na lobaki yango parce que ba sacrifice donc nous soko otala aolula azokolula pardon akolula ni auction na ye azolula auction na ye azolula nonting oyo aza nango aolula ngo aosepela na auction na ye siko azoyeba te sacrifice moto asanda osala ye mo siko alobi yango te lelo aza te mwana azalaki mwana na ye aye koloba sacrifice anda osala nango eloko nyonso ezalaka na sacrifice kovanda telefone ekomema mpe likolo eloko nyonso eza na sacrifice nango yekola osala sacrifice laro omata kuna ata bato balobi baseki bacholi babe akoma boye sacrifice yo moto osalaki yango bango te
concentre na makambo na yo. Nzambe akopambola yo mpe nzambe akontinue opambola yo. Wana ezalaki vraiment ça Marie Grâce nayaki na question est-ce que élévation est-ce que élévation etiraka ba vrais amis, est-ce que élévation eresistaka binemi. Oyo eza première partie tozonga po ba recherche eza dans celle bino tozonga ndenge kalesa bino bosabone ebele massivement mais Marie Grâce Taylor TV bobosana te. Merci na bandeko nyonso oyo bolanda nga nazali pamboli, partagez a vidéo, aimez aussi vidéo et partagez, aimez, donc c'est ça. Merci na bandeko nyonso oyo alingi alia bien na kati ya Londres, benga mami Sendeke, mami simple cooking, donc wana wow benga asala pe livraison pardon, delivery na kati ya ndako ayaka tikaka benga ye kotana, donc c'est bon. Et aussi napesi mbote nanga ba bon séjour na matata chérie Chami Bameko, Mami Bameko. Bon séjour na kati ya Congo na papa Charles Bameko, Bostra TV, nzambe apambola bino wana zaki. Wana matata, tata mwasi. Bo enjoy Congo na bino, bo enjoy voyage na bino leka bien. Merci nzambe apambola bino. Bo santé ko s'abonner, ko bo c'est pour partager vidéo. Donc si vous s'abonner, vous partager vidéo et ça la biso bien et sunga vraiment biso to sala nini. Tosunga bana biso ba orphelin, tosunga ba mama ba veuve, tosunga nara. Nzamba pambola bino, merci. Wana tomona lisusu toza pe toza kaka na émission na biso tolobela Bible. Bobosana te ko follow nga na Instagram nanga parce que kuna to bando ozala vraiment na ba live kuna na Instagram kolobela ba sujet kaka oyo ezoleka na sa moi oyo. Merci nzamba pambola bino. Wana tokutani butu malamu, journée malamu, mukolo malamu et dépendant ndeko R yo vidéo. Bye bye.